il faut vérifier rapidement ba marambu. Donc yambi bena artiste. Donc yambi bena les sons ya wenge makila ya wenge. Voilà. Biso zawana to sala vérification. Mais tu n'as proposé ma question oyo ya koyede ba bazana ndako. Tout à fait. Parce que bimapa na ba yango pina to yeli. Yango pina na pour ba comprendre. Opportunité à vie na nganza mapesinga na Luanda. Nazo kende malé mais makambo ngo peso kende pe kito. Donc pour nanga ce qu'on a préféré nangola. Mais nanga munanga. Donc nanga muna bango ndeti baba tu faut bazonga suna ba wese. Baba ndo belela isusu. On tu biso pe na liwa ma Monique. Ayambanga alamba na lia akabela ngai. Donc nana muto na kesenga caché kuna te le contraire ngande ku tifona bi instrument na chawana. Au moins ba BCBG surtout ba petit na biso na ba Virginie, ba Sandra, ba Yeti, ba Zambrota. Donc bazana besfuna ba otala ba petit na ba kenda mo ba miki litro. Scotant papa chéra des opportunités mo ba pesio pesa bango ba coré. Baza pe na facilité ba ndo ignorer. Voilà. Bazo boudé. Seconde na pesa bango ba coré na misube ba ima. Bon ngape na nga mupaya mena musala na yebi o na sala. Aye ko lancer alobi ke no bokoyoka ekabola bitumbezo ya. Nini bomba mai na kati wana na makamno so mbala parce que batumusu balobi ke no ba délai na yese kokaki mabeleli saeba déjà ke no akokufa yango wana abeteke loko wana bongo ebeteki makasi ndengo wana parce que yango mo na introduction na ye alelaki déjà bitumbeleki makasi ngai ko makasi te bamona baluke papa chéri na c'est grand prêtre bango na pesa bango ba kora bazo boudé yoki batelingo babi yo ekaka sikoyo obandi ko funda Presa telema bi oya zo koreta zo bilama na yakenda bima. Mbala mo bango no so bakutitima. Mo funda bote za ko funda te za ke kolo orchestre. Tona ninga na tuna yo o rapidité ko lo bango mais ne salinga ne passe o lobi ke no aux asta conquérant. Ah mais oui na côté mbonda. Oui, nazanga mokoti mongolo pele abetaka. Na Luanda na Angola oza na conquérante de oza yo moko ne mto beta mbonda. Mais nazo biso mbonde simba mina ngati. Mbonda vraiment na esprit ya bien na ndenga mabete na ndenga pembe. Ovanda pende otali ke no bi ke no na Luanda wangane na mbonda. Na yemboka o mbonde zalatin. Mais batumsu babeta mbonda bazali. Te bazaki te. Ngape nande muna fungoli lunette. Lelo batumsu babeta mbonda baza par yo. Ndeti na lelo. Yo karape ke no ate ovanda otali ke no ngape na beta rambe ye pa beta bien. Azana ete hoteli sanga ndeti nando ngana omona ke andenga na beta boye pa beta azate. Azate. Bon nano fanda te boye ke no te fonde mbonda pa zali abeta rape mizika mbonda. Fondeli ya kisinde na ebie ve na biso ya fonde mbonda. Mbote bande ko balandi émission na biso tokunda la bosolo ezali émission moko oyo esalamaka na mboka Angola na capitale Luanda. Tokunda la bosolo ezali émission oyo toponaki yango elongo na papa de Ondinga pastre ezala awa na mboka Angola pona kolakisa ba œuvre ya baptiste ba œuvre ba enyoso basala musala ba kitoko yango toponaki yango ezala awa na mboka Angola. Vraiment merci beaucoup na baye basa ko s'abonner chaque jour ba basa ko s'abonner. Merci beaucoup vraiment ba o basa ko taper ba commentaire eza ko sala malamu ngai nazali ya bino molobeli ngai nazali ya bino mopandisango e na sala kaka o bino basa ko senga soki bolobi na ngai bengela biso mutu boye ngape na ko benga ye bo yoka peye botungisa ngai mingi bolobi ke no to sape na besoin na ye aya na Jemidor TV to yoka ye to mona kaka beta ka mais to yoka ye pe nanu to bosolo na pe nanu. Merci na ba question bo pesa ngana tu na ye je pense que non na kotu na ye na sima caméra nazali na ingénieur Don Bernardo et nazali na Régine nazali na ingénieur Rigen Penge. Merci beaucoup na notre secrétaire Caroline Isabelle pe na papa Guiné Makambu pourquoi pas ma maman chérie maman Bita ma maman bambote na yango wana na registre tozali bomoko vraiment na invité biso bazana besoin ba mona nani tozali na mokolo lelo na pesi bonde ya botarde bonoite ça dépend air botarde tokundola bosolo botarde tokundola bosolo boni ba santé très à l'aise vena pepele en paix. Voilà l'idée au moni ndenge nini na structure ya émission plateau makamnyoso. Bon, structure déjà, il y a plateau na bino c'est bon. Pour décoration oh déjà ça le pena bien en plus malili. Donc aux on singa na ba mission kine quoi.
Bémission qui nous ont singa bémission qui nous comme sous couteau ya la donc moi Mali moi Jarme à peine donc c'est l'acceptement confort tout kundo la bosolo j'ai mis d'or TV donc voilà quoi donc na apprécié vraiment c'est bon. Voilà. C'est bon. Dans le côté facilité, mais ça les est belé. Entrée déjà, c'est bon. Nathalie, on me met en régie, c'est bon. Donc, on a côté sur le plateau. Donc, on a double plateau. Plateau, on a ngambo. Quand on a 4 plateaux, quand on a 4. Ah, c'est ngambo, on a plateau. Plateau, il y a juste un portugais. Confort. L'émission portugais, ça, on a un plateau. Confort. Pour tout ça, l'ambo Angola, faut pas l'émission portugais, ça, l'amaga. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tu vivre en Angola. Voilà. La capitale à Luanda. Voilà. Okay. Je pense que non, batuwa, imaki, walobi que non, bien que otaki que non, leader roleka, après, to yo mona que non, l'équipe sous-souté, bon, par rapport à makamune, ou te roleka, to vana bandako, voilà, on a signalé na, c'est pour la biso, comprendre que non, ce qui est émission, est salamagité, parce que, to zala na bandako. Oui, tout à fait. Yo, mo webi, conjoncture, mboka, nenzo kendele. Moi, des jours, mon botoza, qui pose, Pisonios tout peuple mobimba. Bon. Et l'équipe en ODG c'est l'équipe ils ont mamboka. Ouais. Moi tout zinda na ba profondeur mamwa. Exact, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ba biso ba kolinga ba bakeno baza devant nani. Bon, ba yo ba yebina no ngaite, ezape mabete, ezape gravité parce que Jésus mwana nzambe kutu ba boya ra epé. Donc ngai kombo na ngai eza Lopele Mbonda. On les a kombo eza baptisé par Papa Chéri. JB Pierre. Voilà. Lopele Mbonda. Donc pourquoi Lopele Mbonda? Donc tu non Lopele yango ndi mtezaki Evre ona ya nango na BCBG. Evre ona ya nango na tika yango na BCBG yango wana. Alors Mbonde ko bakisa matongo siko na longwe BCBG na epa mabelelis. Voilà. Alors tango vient ko kufa nde na enterré siko mboka oyo donc kombo na ngai Lopele Mbonda mille esprit. Lopele Mbonda mille esprit. Tous en place wana to ke malem parce que tous après c'était parce que ya biso j'aime do balinga cause explication pour passer misus bena bazaso ba otalango surtout na poto batalango pena na TV munene au mona ba ko mapé olobi que non Lopele yango œuvre tika Papa Chéri. Oui. Eza œuvre nini? Papa sa kombo wana. Oza journaliste. Ngana journaliste. Nazo tuna ba question pour baza Rolanda et sunga bango. Voilà. Lopele yango na biso bia mutapesa nga kombo na Papa Chéri. Tangu na ye na œuvre na ngai. Na kati ya BCBG. Yango toza ba côté ba œuvre ngweza nini pour parce que les poissons combien de parties? 3 parties. Allez citer les mutu, libumuna Lopele, Pele, ya Lopele. Pele, ya Lopele. Donc so tali ba clip ya kipe ya yo. Au mona nga la zala wana na grand caractère. Donc moi pena que non te to sangisa bango te ye mo ifo za la place. Donc so tali aux journalistes il faut ça ba certification ya bien il faut vérifier rapidement ba marambu. Donc oyambi bena artiste. Donc oyambi bena les sang ya wenge makila ya wenge. Voilà. Biso zawana to ça la vérification. Mais tu n'as pas posé la question où il y a quoi des bazan ndako. Tout à fait. Parce que bima pas na pas comprendre. Pour pas comprendre. Maintenant vous avez la carte là pardon na BCBG bolimbisi na BCBG pas ya Papa Chéri parce que vous avez non paye bien parce que vous avez na BCBG bon chic bon genre de bon ne binomo bonne koloba. Donc vous avez no bien ben ni ne salaki yo le sous que non avec ba client ndengo no salaki au long la carrière wana. Papa Chéri. Bon, BCBG za parlé, hein. BCBG za parlé, ça dépend, il y a évolution, quoi. Ça dépend, il y a évolution. N'a pas œuvre. Les arabes à l'opel était bilo repé ça moi trop. L'opel des agis loi base. Vous comprenez? Pour se taler bien. Et là, on est bêta à ressoranateur. Se taler des fois, c'est colon en oyo peno vandinae. Colon en obnaye yo vandinae. Na fait sur les athées donc Kindoki ata parti wana kaka ici les poissons combien donc souka nazo ofandi binasko na kolo na ye kolo na yango tina oloba no kolo nango ça veut dire na nzambe na lola ayebi ke muta yaka nango na BCBG
mwana oyo na papa chéri na grand prêtre papa chéri na pese ba mbote bisika zali binadama wana père donc nga kombo na ngeza ka Fabrice donc muta baptiza kombo wana talaka lopele ndenge yana ba pression talaka pression wana president tu nga ndeni ya na yo mono nani mais c'est president kombo na Fabrice habité yo Fabrice yo mene fo Simon Lopele en miniature ale kombo pe ko tika la Lopele Fabrice o papa la maman wa pesaki elimwe donc to yesu na bason sérieux ba plan et pesa mal sous donc voilà na ba quel est ton problème ba pesa mal voilà na tourner minka à côté ya kombo zala na ka wana telema penza wana voilà na zana en place wana papa chéri a pesi a baptisé kombo ya Lopele. Maintenant vrai nom ya famille ndengo lobinga na Fabrice mais nom ya famille eza kombo nini kasi nom ya famille yango na Fabrice Ilumbe voilà on les a kombo papa langa pour papa langa za capitaine ya masu onatra son âme repose en paix papa Ilumbe Jean Ilumbe yaza mutama yele bele capitaine ya masu onatra mais maman zali non maman pe yo bikara prêtre mutama kambo alors tamake ya le roi pote kaukit banzinzinyo surtout bakimaka alors mère pas aki femme d'affaires pembe na mobali na ye pour mère na so ande koteka ba super na ba bijoux na pavillon 5 alors liwa ya mobali na ye ba poisonna ki alors tant mobali ko kufa moi si ko bandi ba regrette ba maladie ba regret yo bika so zaki dana mutu na yo donc voilà quoi donc il perd bena muta benda ka mère donc père akufa tinga na une année maman akufa tinga na 7 ans voilà merci beaucoup Oezali yango vraiment ba landena biso balingaka tokende sikoyo base émission na biso yango yo na non chapeau na signe ba téléspectateurs merci beaucoup mona bena ki vilango bena nenga futi voilà tokende sikoyo na base émission na biso parcours na yo eza nini na kovanda boye eza facilité mutasa la musique apo na musique pas parce que au kendaki classe au tangi au tellement comme belé la vie bon quand olinga ko comme musicien parcours na yo bon omoni ko comme musicien na ko bota ma musicien eza deux choses différentes ozo comprendre logo omoni musala o eza musala moko boye eza pena eleki na bato basala na ba bureau na ndenga faute ya boule oyo siko eza obotami musicien na okomi musicien déjà deux choses différentes siko ba biso ba oyo eza différence nango sala ngondeni bon différence nango sala ngondeni nini omoni ba misusu baza ba musicien forcé ozo comprendre tina ya mboka ona kute bele ba musicien forcé parce que so retournier oyambie na plateau na otournier parcours na ya musique obeta wapi donc ozala na ba identité moko boye eza na valable té peut-être le goza nango télé akokipe ko kosa na ye soko vérifier pe bien au mona keza nango ndenge wana te azoye ba pendenge ni akoma musicien mais tant on azoye biso ke ti au mona ke ngai ndeko no boye na beti na orchestre belé ti na yo beta na BCBG na mabele liste na beti na orchestre belé en plus ya biso eza ya robo yanga eza ya robota meza don o nzambe atia kati nanga donc ozo obotami obinaka déjà tina kola peno ba bisanga ke ba mère aleki ba oncle bazo bisanga ke yo et bonga ko zala kaka boye po eza ndenge na yo obotama ki bongo donc ozo tanga classe obeta musique voilà ozo comprendre en plus si âge nanga âge ya ndule nanga na bandi ndule ezaka na BCBGT na bandi ndule ezaka pa mabele liste donc orchestre nanga ya liboso onga na betaka ezaka ki bongo lokolengwaka eza orchestre commune ya Kinshasa lokolengwaka président nango eza vient na biso Julien Bakutu azana à Paris vice-président zaki maître Giga Samuzu na minute akoma coach équipe nationale ya judo maître Giga Samuzu auta pe kozala en Angola azala ginaye wana eza premier orchestre nga na bandi à part orchestre ya manzanza bina ya ba quartier donc orchestre pinero la sakeno makamba ba instrument le kolengwaka après kolongwa le kolengwaka na ko beta na orchestre moko AC Milan AC Milan eza orchestre oyo bazaki na bo ketu première ba Monzo o ba Sundama e ba ilo pepe ba lenga wana kote kuna kana commune Kinshasa wana commune Kinshasa tant ba uti Paris na vie bo ketu première orchestre bo ketu tant ba uti Paris ba yé allez ba yeko kabwana ba yeko sala orchestre na bango AC Milan bo ketu tikali na oya ye ba vie on a pe ba vie Monzo ba pauvre Varis Bochab ba pe akei ba yeko sala ya bango oya bango
ngas qu'on a eu bêta dans l'orchestre on a AC Milan. Alors on a travaillé na AC Milan, on a travaillé na AC Milan. Kop moko yaki wana su na AC Milan ya Mindele. Mindele a Ad de la Gombe na centre culturel français. Ba yeko zuanga na kati ya orchestre wana. Ba zwaki nga na ndenge nini parce que conseiller orchestre wana a travaillera na Ad de la Gombe. Alors mission moko yaki na kati ya Ad de la Gombe, monsieur Jean-Michel Champeau, yazalaki directeur ya Al de la Gombe. Azaki n'a besoin à travailler na ba danseur, na ba danseuse. Bazaki n'a besoin de 12 personnes. Parce que Mundele ou Outari France a yaki ko recruter ba bon danseur na ba bon danseuse ou ba beta na ba orchestre minene ya mboka. Na BCBG ba recruta quartier latin, viva la musica, ba le umoja, ba masa msu ba uta ba pays étranger le quoi ba Brazzaville, ba Afrique du Sud, ba yaka. Alors conseil na biso solara na Mundele wana non na ba petit moko boye. Ba travailler en orchestre na ngai, il faut pe bomo na bango. Ba bien fort. Oui. Ba heba zwinga Mundele tali boite il faut oyane na Al de la Gombe. Bon, na heba rango to sala test to zalara 120 personnes ba danseur na ba danseuse. Si ko Mundele wana zaki na besoin zokaka 12 personnes pour travailler na bango. 620. Ba fioti bazala ba Zimbabwe bazala ba danseuse ya quartier latin ya ba BCBG et tout konso bazala ba bale ou moja inape bazala mais na recrutement ya testé parmi 12 premiers wana ngande kono na bimaka wana alors to tikala wana na Al de la Gombe na bando travailler na Mindele pendant 6 mois pendant 6 mois na Mindele na zui brevet mutapesa nga brevet wana eza Stéphanie yaza adjoint ya directeur ya Al de la Gombe monsieur Jean-Michel Champeau. Alors tant Mundele wana yaki to travailler na esili Mundele akei biso pe to yeko bima na Al de la Gombe to si déjà stage na sala danse classique na sala pe na danse contemporaine. Alors tant to si stage na zongi AC Milan na yeko kota skon orchestre ya Jolino Kezoa. Makino mabetu mukinsasa e bana tinini bana Jolino babina mbonda e bana Jolino à l'époque kala mingi wana mneza kala trop soko za artiste za journaliste za na be rectification ndembo vérifier ka banini ro comprendre que noté abanda pena muziki moi kala en plus clip on azala to sala ngona zeka bar place papa mbasala ka clip ya La Vie est Belle tu yo sala mususu wana bo banda mutakimi na mbunda Jimmy Mutakima na mbonda na vena nga Jimmy Mbonda. Abeta Bexi ya Papa Chéri. Jimmy Mbonda. Presque ba musicien belé to beta ba na époque na le roi ba CNL, le roi ba vena nga ba Bill Clinton, le roi ba paparazzi. Et ça peut mon orchestre ni si ba te belé hein. Nazo ozo katene nazo sola na yo. Orchestre omoni vieux Jolino po abanda ne rolinga vraiment musique penza bien té. Viazaki soka kemi kili orchestre ekufi soka ye orchestre zongi avantage ne azaka na ba deux paires instruments wana ocho betela UNICEF nzembo ya unison to bondela nzambe tata tika biso te banana ye to bondela bon avenir ya bilenge ya Zaire eza danger UNICEF efuya epesaki da deux paires instruments to répéter na Zekabar déjà na commune Kinshasa na Wangata. Si que ezaki fait sur akei orchestre ekufi. Alors tant akenda ki orchestre pene kufa ki instrument vandi wana tozana bato tu na tangue ba passi synthé o beta Zénith avec estet. Au moins ba viena nga passi synthé. Ba viena nga bangwana ba paparazzi, ba Shayingenge, ba Bill Clinton, ba CNL. Vous comprenez ba viena nga onga na beti na ba ondule à l'époque. Wana ba vie ba solo ba quartier la tete ba solo ba maison mère wana ti tant on a la bandindule. Alors Jolino ton akei na ko longwe pas Jolino na ko kota ce que pas bo ketu première a répéter na Saint-Denis na commune Kinshasa na Isoki. Alors tant on répéter on a vu Jolino aye pour et pas Jolino ce que zaki soka yo mo na bela jikaye ba teni yaka moi par la mipe yaka tant je noyé avec au recruter Babia pauvre baba Babia son nom repose en paix avec au recruter Babia avec au recruter Bendoson avec au recruter vieux modeste modikilo
o abetaka na zaiko il faut yebaka babiloko o etake journaliste surtout bino bato boya na internet faut bozaka na ba vérification ya bien po bakosaka yo te vie wana banda kobeta sente na zaiko o asala nzembo nga mwana moto na kolala te rozime se bandoto na yo motema ko epasuki nebele ya bashok oyo kozengai oyebi matata ezangaka te na libala zuwa soki ezangi bolingo ezali te mama limbisanga. J'espère que vous avez dit. Voilà. Alors tant que je viens pour récupérer bango to koti maki allez toqué voyage et pas joli général Dabira na Brazzaville tout ça album Impact Babia Tchan Bendo Tchan je modeste pas chant à tel chant parce que vieux Jolino à partir wana Brazzaville leader Akimi Biso Akimi na Brazzaville Akimi Biso zongane Suisse. On comprend. C'est quand on vient à Zonga, à Kimi na Zongi na Suisse, to tika libiso ni on stu mitelenga na Brazzaville. Alors général Dabira Zongi biso sous so pesi biso mobala, akati si biso Congo, to komika na beach ya Congo Kinshasa boy. Mwana. Bendana. OK, c'est panzani na beach wana. Panzani la ika wana. Vous comprenez? Na vanda ça fait moi temps. État que artiste. État que na beti déjà. Expérience pesa la kinga bité fona tchalokolo na BCBG pembe na papa chéri pembe ya papa chéri alors tant on a yaka na BCBG directement tokutana na Jantamissine donc tokutana na Jantamissine na kutaka bavanda na cellulaire na siège na bango na galerie d'Ixelles na pusani pembe na bango ve naza animateur naza maître chorégraphe naza danseur na créaka danse na créaka cré des gens Jantamissine singa bon to vandi biso mibale ba vanda na pauvre cellulaire abina ngasko yepa nani on pesi CV na yo oui po ya tuningati na FC na yepa na yo po na monaki déjà entre cellulaire na janta déjà titulaire nde na na solisi janta bibi mali banda kendo ko mona mutuka moko eza na zelanga wana alors na komaki wana na vanda ki muke na moni bande ko na po ya tambola na bande ko na e ba ve kokolisi mo na pese bambote bisikaza na des 3 bureaux na fondé du pouvoir popote bile na Sam Kabeya wana ba bureau na viene ve kokolisimo mutakumba ga kakolisimo ve de Gaulle yaza na France alors Jean Tabimaki wana na bwakela ke ba cri quand on a bwakela ba cri atali ke non petit za na talent asi $5 akabelinga alobi na ngana vandi na Rigini na hotel Mayalos yaka lobby na tongo to kutana ngana yo poto développer na zongi pe parler lobby na ngona tongo na zuikar na kena Rigini na kuti janta osala émission parmi ba cri o ngana pesa ki na ba danse ngana pesa ki janta pas zo lobelango déjà te to na mini chone na boy donc ba plaisali boko yoka ba cri songolo fakale tout et tout ngamona sa mte masko ngabi mais vie o no to pangi na yete na solisi nga peti mais ako lobela ba plan ndenge nini siko kokutana yanga na chanta na ebe na ngape ka ke non na ozokaka bilamba na zuna ngape moi lo chocho après to silani siko tellement que talent na kata nzoto ezokanga ezoloba nde chanta yemo siko ko proposer ngabi bon nana kabela yo nana tout isona papa chéri olingi nini bon natala ka avantage ya musala nanga natali pe avantage ya vie natali pe bisika ngo to tala ngo na ba TV to yoka ngo kaka leader pe to mona ke kana musika papa chéri tala ka mo konza ba wenge siko ba lakio déjà opportunité ba lakio déjà ke naibo na boyo moni ndenga bité o ezope opportunité na se vie ko pianga l'arte ko pesa nga pe formité moni sanga devant papa chéri chantalobi bon ça va minute on a présenté sur téléphone a bengi papa chéri grand prêtre na petit mora yena ba cri ba danse donc danger papa chéri abi yaka na lobi na répétition j'entends bien ndongo za bwe mozo nga palais exacté faut fazer awa pour lobi toza na répétition pour nga kota BCBG na sala test té nde beneza la ba nani ba test té ngamna sala test moko boy privé donc papa chéri vandi ndongo vandi boy ba vina biso ba jola suba ba vandi j'entends ye na ngai tozo présenter ce ko kipé ayo
oyo biloko nani ki yandi kuba yandi kadia kidi atakadi kidi soba dia mbakale yandi kuba yo kidi atakadi kidi soba dia mbakale ale izangai isayi sadila banketo bongolo izanga yo. Voilà, merci bandeko la biso ba balandia jemdo bozoka neto okena biso bino fe kozala Christian Kabasele yo bongolo to bandi ko pesa générique donc on pesa générique on a ba danse wana nyoso to mona ibandeli wana nyoso to wana no tandango tant to yé générique je la danse mbala moko oh mais papa tako to yandi ko ba yandi ka go yanda ga de ta kasiti donc BCBG et Agida Rosa déjà biloko da balambi yango déjà ya to travailler qui générique yana to travailler ngai Jantamisine pauvre mulala ape manakimia mbokalia na vena biso moko boya bande ko beta kele mbonda na drum masa moko bando uta kingabo boy 12 balles doubler à Seguin ya zaki soki 3e soki 2e parce que après Seguin zaki vena nga Blaise Sabe ou atikali na minitio est-ce que tu travailles quand on a 12 balles est-ce que BCBG se bo travailler nini na suka la ngo et comment est-ce qu'on a maboko ya bayandroit ya ba titulaire vous comprenez donc tant que ko pesa et comme à côté à l'opel les poissons combien de parties 3 parties citer les moutou les bumuna l'opel ne so presi place avant Dakar papa chéri bena tombola bena makolo jata esili mutunanda lukaye donc makambo eza yaka na petit olobi na répétition mercredi wana ce qu'on répète en plein air pose bena tuni jata Jatemsi na répondre prise o ba arme o na bombaka yango moni na robimiselo petio to suka bongo papa cheka koti na car biso peto koti na car janta zaka petit na nga uzapena nzambe uzapena ange o nzamba tindeli ngayo donc petit na nga via lo baka mo ebele o akoka koloba alors to akokabwana yake ina nga pena koti na nga pale na camoufler sentiment sikoyo nakutani na papa chéri c'est que lobi na répétition na obik sa bangote lobi na répétition na ye répétition pleine na fandika na kwa mo bona mona rabo chef Seguin mignon a son âme repose en paix moli monepe malakimia Gunter Zugangondo mokonzi Suza Seguin mignon moli monepe malakimia chef na mabe na malamu moli mona yo epe malakimia vous comprenez yaya aesiko epalanga yo ozanani nese mokonzi naza musicien oza musicien osala kanini nese mokonzi naza animateur na créera cri na créera danse naza maître chorégraphe naza danseur et tout na ba mosaka bwende pona chaka tentire wengela biso BCBG na ba mosaka bwende ngeni na se mokonzi zaka ki musicien bon so ki ba matisi okuna na podium wana est-ce que ko sepeli sabato na se mokonzi na ko sepeli sabato blague te wana déjà mi be o moni so Seguin pour ça ni pembe non solo no bongo eza yete on les amis beko o uti na ngomba ke petit moko ba yana janta wana donc cadré. Alors, Seguin bi mata la podium, na mati la podium, Seguin sko bon bete laena nous seben abina. Nazo biso tokundo la bosolo mais tant na rozo podium a BCBG wana talasko ke naza déjà artiste na botamina yango na beti déjà. Naza une expérience. Siko eloko bande ko zanga ko poussa na pembe na ba grand prêtre le roi ba papa chéri. Parce qu'on a poussé ni pembe na occasion. Maintenant biso bo pekisanga te. Na simba podium wana na komisa muke Galerie d'Ixelles mumba ko ganga chez spectacle leki ya makasi papa chéri so ko kota na jeep presa yoka déjà na Galerie d'Ixelles kuna da mupepe presa tuni nani wana et c'est papa chéri petit mora yo wana za mystique presa bi faut za rapé wana papa chéri ko bakosela ga mowe maka bakosela ga muto za vivant makambute peu bon qu'est-ce que le roi ba BCBG sur ozo beta masolo nango il faut beta masolo na bokebi pe na bokebi
koya robeta masolo BCBG na ba sentiment te to koya robeta masolo wenge na ba sentiment te soko pesa ba énergie na ba BCBG te donc soko moni pena na za l'aise na makamba ba BCBG parce que to bimisa pena ba énergie et bima yango moni na za poser non sola na yo presque kota koti mbala moko bi bokata na rep bakati répétition bon tout le monde nenga za en minute so bozwa lokola pecho yo mbala moko histoire échanger to bando kangamba mo générique ya kipe yo place wana na ba danseuse na ba danseur na ba musicien bazaka ba danse no l'équipe passi bozwa kaka lokolo siko na omoni ba BCBG surtout ba petit na biso wana ba Virginie ba Sandra ba Yeti ba Zamrota do bazana besfune ba otala ba petit na ba kenda mo ba Miki Litro siko tant papa cherche opportunité mo ba pesio pesa bango ba Corée baza pe na facilité bando ignorer voilà bazo boudé siko ndé na pesa bango ba Corée na misupe ba ima bon ngape na nga mupaya mena musala na yebi o na sala ba mona baluke papa chéri na c'est grand prêtre bango na pesa bango ba Corée bazo boudé oui ba telingo ba bi yo yeka sikoyo obandi ko funda presa telema bi oya zo Corée ta zo bi la mana ya kenda bima mbala mo bango noso bakutitima mo funda bote za ko funda te za ke kolo orchestre asepeli na biloko moko boye na kata nzoto oyo ezosenga fo ebima partager pas na bino pour ça la bien voilà au moins que temps on te partage qui en petit toi ko ça la générique à kipe yo au moins que tu as résultat bien on se comprendre si 100% na ba générique wana moi ba pourcentage pe mususu ya e uta koto et pas qui ça na ndenga mabete voilà openeza pembe pena do lobi nango masala nga minyo Abraham opena pembe ndeto akipe ndesko kokota nga nyos tout BCBG yango wana. Voilà, merci beaucoup en tout cas tolandi parcours ndenge e kendeli vraiment parcours ezamulai artiste atamboli asali carrière na artistique nenga bete binopo mituna ezala mingite. Voilà, après papa chéri wana ozaleka nanu na lopele wana bon après papa maintenant au décidé ok n'est pas ma belle liste c'est tant na to sali lopele na yesu to sali sous publicité monsieur a prémisse et tolongoli allez sengele makele pa bola to sala na bralma to sala pe na nganda yala alors tant aussi ça publicité prémisse to ça quel est ton problème quel est ton problème souve les autres côtés les obime na participation na ba clip wana l'album wana sous na participa alors album on na participa qui na ba image té mais na tika ba bilembo qui sont sérieux télécommande magnéto téléco alléluia alu wana biloko nanga na ba danse wana tu mais kuna déjà manda ok na yo bien lo ni esala ki oso ya kotambunda lisusu bon au moni sikoyo BCBG eza palin alors tant olobi nanga déjà obanda ko kende na yo déjà bien ça veut dire que na yaki ko pesa kaka énergie nanga na musala onga na yebe pe esprit zala ki ke soki nazo pesa biloko nanga ndenge oyo ngai pe na ko bénéficier nango faut bénéficier zala yo mo lobi il faut et bon yo ndongo zo sala boyo sa noka pamba ndongo zo sala no boyo sa noka pamba patron ya chaîne afuta kote eloko moko to sa noka pamba personne ne comprend bien eloko ça que l'on papa chéri quand même na ndenga sepela ki na yo ba clean zo bima mais zo bénéficier na ngote atakutu pona ko bénéficier ti grand prêtre yemo sera vandi boital boy te petso apesa lopele yemo pene take papa ya bana take responsable mo nzaba wenge binadama ateda boy petso uti dalenea ayina lopele Yesu so sel nanga ba publicité sur ba prémisse quand Yesu petcho susu ba quel est ton problème quand Yesu petcho sko wenge na biso so oyebi wengete sko be esprit onga na utagi nango déjà ils a des esprits pene ya musique BCBG to bien politesse BCBG ba manka doente BCBG yo laksaka boulot sko bo qu'est-ce qu'on peut ça ozo lakisa boulot mais on diro bazo bundiso pe kaka wala ko pe ya wenge na te ngalo bikaka musique ozo lakisa pena oyo pena zali pena ke non ngai nde pena ngalo pele po so tali ba publicité ba concert ya ba BCBG banda ba 2006 ti 2011 wana ba plein air wana tout naza présenter
Papa Chéri présentera ngam na so komi place l'opéra et katasma l'opéra na ye. Donc hôtel pendant plein air masina maboko. Njili maboko. Ba kikolo maboko. Donc il y a un spectacle ratarati. Vous comprenez? Mais surtout la boy cellulaire déjà ça le bas pauvre. Il y a pas de bénéfice sans sacrifice. Vous comprenez? Si ko ngai pona ngana BCBG sacrifice zaki déjà ba evre wana. Ba mutoki wana déjà. Nazaki na gauche droite su ya ko kendete. Ibonga pe grand prêtre yemo atala ngana liswa suka ate petso yo. To e batande ni to ko sala mais nzambe mo ka ebindenge nini atambusaka vie ya mutu. Ozaki pe chance ya voyager ba voyage ba poto ba nini tout ça ba. Te BCBG na chance ya voyager mikilité. Peut-être ceux tozoki ba chance ya voyager ba mikili wana. Tonga to kutana na pe na bangola oyo te. Ngokima. Nakima pourquoi na lopele na sala kombodi. Yaya na pena lopele. Parce que lelo bazo batube bakondana ka na BCBG balobi ke non o bazawana bakoma batata bakena pe bapoto bazonga mais lelo bazaka pemena na Papa Chéri bakoma batata yango na tuni ke non ngao kima obel ngao za no kaka okoma viende bango yango kutolobi ku batata yo mo lobi bien batata bakenda bazonga ebonga jeune bona na mai na makila liko na kombo liko na mutu o e fonctionnaka et ça la crie et ça la danse. Vous comprendre? Et ça les cas que pesa les meilleurs, bah pesa yo pe les meilleurs. Mais yo pesa les meilleurs en haut. Mais y'a moi na si quoi pour mieux yo eleng la bango zari ni pour so pesa les meilleurs. Problème ni ngai mutu pamba boye loko te bona ke wele la na entreprise a monene le roi wenge oko wele la nini. Biso na wenge toza bisukara. Kimia yo pesa comme kana tana yo de montrer oyo yo zali. Vous comprenez? Est-ce que nous sommes nous comprendre bien? Nous comprendre très bien. Nous sommes là le pele. Parce que si on a vu bongo, pour et comme il a tellement causé, nous n'avons pas Papa Chéri. Au PCP Makambo. Mais au décidé que non, au quitter pas Papa Chéri, au que nous recote est-ce qu'on a musique y ambonda. Place on a la zayango. Est-ce que nous recote na musique ambonda? Tant on a décidé que na longwala na BCBG, moi-même je sais. Ngamoro na yebi. Ya on te montre pourquoi? Ngamoro na yebi. Nini owela ki nini za na kati wana eza makamba owela tendeti ngai le lokote bo mutu pamba elobi nango ye moko grand prêtre ngapene lokote ya be lokote bo Papa Chéri na talo bakaza mutu pamba ga ya komikitsa mais grand prêtre ya makamba bele siko ngapene mutu pamba bo to owela ngendeti nini ezaka ke ozo se retrouver ka te na ndaku ozo comprendre ozo se retrouver pété obeti bakaliki la vie ota la kaka bandana ya lopelango na pesa si nini poza ki so Papa Chéri bien neni dance cream bala moko ifo bima pesa bimi wana so na bimisi 3-4 ezanga moko te au grand prêtre opona ou soit ezanga moko te au janta akopona nde na ko décider na longwala ngai na ke test na F victime et pas Fally Ipupa jonga sala test mutabetela guitare basse za ye moko Fally Ipupa ni neta musomi mon musique kaka obie ko luka vie kasi soko za joueur nyo surtout vie kaka uzana ko luka be yango na bisi ok naza pena expérience ya makambo yo Fally batu ba luka leo ba beta na ye baza na ye yo zalaka déjà wana vie na ngai omoni Fally Ipupa aigle de cap la merveille vena nga bokila lokondo wana vie na nga na pese kala dosi yo ne pengle mo loko muke omoni batu baye ba vie na nga Fally kaka ndenga zaki na talala tan na ndenge ayaka soki kibinda soi-disant na ndenge aya quartier latin mais ngai nazoloba no nga na yebi vie na nga Fally na orchestre na ya kala New City. Bon, qu'est-ce qu'on a boutique alors yé bango te belé baza pembe na vie boutique alors yé bango to qu'est-ce pour mutaye bango il faut fonder les akis. On comprend New City place yé mon président ça ce qui image o yoko komela e to bata ba page nde ba kataka ce ba kati place o on comprend que ce comme le président on comprend que petit parler wana vie apandi masolo l'orchestre na ya kala ava batala la ta New City na bandal direction qui sangani JC pharmacie mokonzi hein bazaki na moi guerre d'esprit yena Didi Kalombo wa koma PPU na BCBG wa sala vocal olingi na tongela yo monima ya souverain midadama à l'époque wana Didi Kalombo orchestre nezaki fraternité musica ba vena biso ba sele yo et tout bande ko zala côté kuna
Yepe Fally Ipupa côté au pas avec na ba Cambodge ba nini. À l'époque na betelo masolo à l'époque. New City ebele ba bien ngote. On faut prêtre yemoko na ba bureau na ye. Beloko ba fait na ba Patrick Ngoubi. Donc na petit a Fally donc vieux. Mais ya koloba ya koganga trop ezate. Na yebi mo makambo. Fala tozala wana. Tango na ye teste pas Fally. Muta betela nga guitare basse ezali pe vie. Ti pe na yaka bongo vie ba gidea ke peta pale aye. Siko eloko bombe nga boulot. Fala bi pesa guitare basse nga mona obetela e teste na so na bi po na beke mbiaka déjà linga makambo bina. Ah dalu kwa ba masala nga ba animateur baza et tout be equalizer na bomba na identité animation. Nana makambo etali dance. Comme ça tango yokoma makambo ya ba animation na bando yeba ndeni na ndokota ba ya chuki malema me na bimsa no dance. Na biso na bina na F victime na mbinza ba danseuse ba musicien public ba kabela ngala. Donc ba kabela ngala évide na mona ka président yimoko abenginga isusu. Yaka na ye. Oh, yo longo BCBG poani. Ngabite président longo na ngakaka na nga oluka musala. Habite ba bisinga yo fingi papa chéri. Wana Fally Ipupa. Président Aigle, Mobutu na peso ba mbote bisiko za via zobeta na Dubaï le 9. Ouais, Kalami était les 30 août yo. Na terrain d'agosto. Wana vena biso bokila lokondo ifa pekato la kala nkemo fa kombolo. Abiyo ba bisinga wana sko Fally na papa chéri donc pire petit na pire vient na ye. Sko tala sko likamba bongo ba koselo, bisko ba trikanga bongo na comprendre ngo musique it. Ya mo abina kuna e pa Fally Madova. Bon Madova bana ba masa ba Fally mena makambo musique to na makambo ko bina boye bazate. Même bien kazo ba ngabomba ba on place wana. Sko Madova moni da charge ye. Wagon. Madova moda ke mo binya ye ali babenda ni kinzondi na ye baka na landela bango bia babenda na kinzondi ye na leka sege kanza leka chief sege kanza ni equalizer na atelier babenda ni ye pecho to sola na mbiaka rapide nde babeta presse loko wana to babetika presse loko na mbiaka pe sa ko vérifier talaka na niveau na ngana ke finga papa chéri e banana ndeni presse abi yo na préféré ozonga kaka kuna BCBG awate. Ce que tant on a pessi mon Congo na moni de signer la maître à l'ingande tia aussi donc biloko ezole la musique il faut ça ce qu'on non qu'on voyait pour au monde rango déjà avec comme la yo batil de la maître zoye bimise libanda ti maître ya simbanga moko déjà pas cela que pour na zaki espina bando fukama prési mais est-ce que bi oza na makambo wana te osali yango pété donc bima na bima ki ta on a bimi na 23 mois na palin. On a vendu 3 mois na palais na monique était na zo chômé na liara na ar mwambati bimara na ar keche tout et tout palais et tout ndé na robeta ce que porte pas beaucoup la mabele li son âme repose en paix ipanga je maboto mo nkaso ba isobolo jende ta l'état ke tumba on est un témoin ne ka webo kila lokonde fa pekato wana père molimo ne pe malaki na ro benga vie grand prêtre na a besoin na sa boule pas non sola nan Viozo soana l'opele wapi et l'opele BCBG yaka lobi to kobeta concert na Bodino na lingwala na Bodino na ropa Wileri na Bodino voilà nde na ye ko ya na ye wana vie pas présenter nga test na biso niveau na liara la jour wana ya dimanche wana ko leka na grand prêtre yemoko otubie bo mwana mama siko tala na uti dana ba mbonda ba AC Milan na tangelo ba lokolengwa ka ba bokechu na EBCBG parcours alene wesko mbonda isusu vetuninga osaka ninga bibokula nga na yeka makambo ya kobi na kaka na kipe ba danseuse na kipe ba danseur pesa nga charge wana na kotsa ba kore na orchestre ka ndenge zala bokula rabi ndaku no yango soyele bienvenu ndo moni pe na koma ko bete pa mabele lisi mbala moko album ya Itokia donc tango ye Itoka paye donc na ye donc pour moi un mois mbala moko Itokia vers le bibon pesa ba Corée pesa ba makambo ndenge ba ndeko pesa ba bisika o utika ndenge zalaka yango soko bimisa mayele na bimisa pe mayele soko tali Itokia o tali générique yana o mona ke image belé bimana ya ngai kaka soko tali image ya Itokia o mona ke
ba filma biso ba filma pe na ye moko kolo orchestre grand prêtre mais au sentir que ngai na bila moi ça ba orchestre belé boni ça ba générique belé voilà moi na bena générique yembe écoute ngo chokolo générique moi mutabimisi ameliango chokolo mabele lisi kitokoli nazo biso dega yakoli keteko yaka somo force ni bosala pona robete loko ya ndenge wana bo force wana ezaki na kazali susu tembe bino bobimisaka ba vérité wana kasi omoni ke tango via kufi to ako beta stade des martyrs na anniversaire ya Bralma ouais ya prémisse oui o ebetaka ba orchestre nyostu omoni impact yo to sala tango via kufi donc to tikala déjà na moto wana en plus charge ya itoke anezaki yemoko ozo comprendre charge ya itoke ezaki yemoko alors tango via ko kufa atikela ki biso pera charge alors to bande ko beta comme il faut mais omoni na Congo ndenge ba orchestre tout et betaka le seul orchestre bande ko beta les jours au jour Mabelelis les jours au jour donc via zaki sans frontière matanga fête manifestation ba concert biso alors ce temps on vient kufaki allez mama kambusiko yo comme ko ça ndeti moi olala atikela ki biso pe album moko na terrain et na studio et Kabola Bitumba oui on est bimbimela kité bimagité alors siko yo balança qui ont déjà que zoya balança qui ont déjà que boko ke Kabola Bitumba o ezaka itokia lo chola voilà mais bozele Kabola Bitumba zoya alors tant mo ya kufi ezaki na ba ministère msupe ba longwaki alors ba kulaka ba sangisa ki biso nyoso tutozonga ini poto silisa et Kabola Bitumba alors tant to silisa na studio to salipe ba clip nango ba clip wana pe na salango nyoso tout banana générique tina ba chanson tout na sali yango mais au monisco yo par rapport ya rebouger ezaki subongo te comme pe na bovanda boy un mois ndule ya te 2 mois bovandi ndule ya te bon ngape na talikara liyo le pena mbona tozana wana question yo kimangai merci mabele liste pe a son âme alobi bitumbele ki makasi ngai ko makasi te o voilà aye ko lancer alobi que non bokoyoka ekabola bitumbe zoya nini bomba mai na kati wana na makamno so balana parce que batumusu balobi que non badele na yese kokaki mabele liste eba déjà que non akokufa yango wana abeteke loko wana bongo ebeteki makasi ndengo wana parce que yango mo na introduction na ye alelaki déjà bitumbele ki makasi ngai ko makasi te pe azoye sa batu que non bozela ekabola bitumba nezaki ya nini bon omoni mokili to monde to batu to biso ba congolais to lingaka koloba n'importe quoi surtout ce muta kufi ozo comprendre lelo ngai no toza envie tozo pema mais lelo swenga lelo na kufi brisque ou soit nzamba bengi nga na kufi na kende mutula muta ko interpréter na ndenge nae ozo comprendre mais sans le savoir que mokili ba gite que VP azaki muta maladie via muta maladie ouais via bela ratolo vous comprenez via na bela ratolo ce bovandi ne au se sentir donc il ba couper ma peine à moi ba vitesse pour ma respiration et voilà en plus ezaki na ba concert vraiment sura yembi na donc sura yembi ne de moi denzembo na 3e na 4e o ba kula ba lingaka o sala ba bien apemi na ale biso moka takshana chef na biso René Soso Pembe na pese bambote biso on continue bitumba René kumbela ba faire ozomona ba bossa na eno eloko wana alors tant mutaza na pasi ko sunga e pas même bozo sunga te ko landela même ye bozo landele te mais azo bini sabino azo sepeli sape bino alors na liwana ye bokomi ko bimisa ba n'importe quoi bitumbele ki makasi ngako makasi te ay nkolo na ngai bundela ngala longa Satana simbi mandoki ngai koma sasite o ay nkolo na ngai ezaka ba prière to ezaka ba slogan ezaka ba force morbo ya kobelela esprit ya Nzambe so yeki banze molem su yakala yokolo na nguya Nzambe na bika mwa kolonelo ngaye Nzambe na bolingo yomo pesi na nyonso nkolo yomo limbisi masumu
aza mutabongo oso comprendre donc il vient sa kufa molimo nepe malakimia ouais donc tokoki kotelema wana te eza liwa te tokoki kotelema wana te tolingaki ba makambo wana ntango yaka yo ozalaki na ye muta maladi nanu ti azoyembaka bongo vi azalaki da muta maladi et tout bato imagine ce ko mutamelaka lotoko te mutamelaka basigarette te mais monde mokili ebimisa ye da muta bakwiti oso comprendre vi azalaki ne muta bière ye soka meli bière c'est bon mais okomela bamilinga komela balotoko en plus ye bière ne er mona malade ba docteur ben saki komela su masanga te masanga na ye komaki ka amarula akome pena na lix moko pena don ngomi ko tamé pena don ngomi kotsa pena ndule voilà na senso na linga mingi mina vana na carrière artistique na yo wana eza banzela kaka na lekaki ndengo zo lekape yango pe na zone yata nini oregretanga na ngona musique ndengo sali musique soko vando taleke non lo regretanga na ngeza nini na carrière na yo bon eloko na ngai liboso na regretaka makasi na carrière na ngai ya musique parce que omoni biloko to bimisaka na mutu ezaka ba œuvre d'esprit ezaka hasard te okoki ko bimisa no ba biloko mais papa esimba pe okoki ko bimisa no ba biloko ekanga pe okoki ko bimisa no ba biloko président pe asepela nango okoki ko bimisa no ba biloko est-ce que e frappé ozo comprendre oui. Donc regret nazaka nango za ka regret moko ke na pesa œuvre na orchestre ya munene équipe nationale ya musique ya Congo et pas leader ya Mufube leader a Pembe mokonza ba wenge 4x4 tout terrain papa chéri binadama na pesa œuvre mais œuvre ibonga ke zong selanga pena moi bénéfice ata moi retour ya muke moi ba retour monsieur ezalaka ke ato memino nga potote petit yo yaka a o elinge loko moko bone empresa nanga na entreprise nanga esalinga bien et bouger pe mokili et bouger pe monde atier simbata moi cheke un petit rien oyo soko vanda chebino zwata kikuku soko za la forme te peyata forme soko tambola na makolo peyata moi moto ba récompense on tozo mona ngo le lokutu na ba massa na biso le roi ba bina file mise ko tout ça poto mais massa opele mo ba est-ce que vous comprenez nga oui na mona que même c'est Patrick Beckham moto ya retard misa retard babi zwa moto yo massa moi mukuse bo zwa moto yo ko ya raso retard yebisa ngai pena mutu te le rôle nga boye un orphelin moko boye le côté auti dalene ya mais aye na Grande-Britannique aye pena inspiration na aye pena na makambu pe makambu wana pe kolo entreprise a sepeli nango orchestre et sepeli na yango monde entier et sepeli nango et bini bozui petit na bino yango pe bozui bo exploser na TV mais pourquoi pas bozala reconnaissant oso comprendre bo aider petit wana pongana nanga na eloko te ba papa chéri nde batu bana makambu papa chéri ko changer vino na minute ya kotanga siko œuvre oyo nango siko deva ye mokonza ba wenge po ya wana tango za na BCBG batu be ba beto de ba calcul poko kota na BCBG munoso ya bike no vie changer nga moko tina zo kota da bongo na ndene na œuvre nange kangi ndengwana na bike ngai na changer ape na fina nge bongi loko na zanga tata na zanga mama c'est que papa na ngala mama na ngala minute c'est papa chéri oso comprendre na BCBG za pas si poko tsa doléance comme papa chéri oso comprendre que tant ngana na temps ko tsa doléance te grand prêtre mo pa bike mwana na za temps pour sa pembe na ngate bon ngamo itake papa to bokola bana na ba talent webike mwana o ba boxa na ye ba sous-vêtement na ye komi kokede ana ko toboka na olinga te mwana nga asenganga na soma mususu na bike c'est tango tani fona pesa déjà mbongo ya déjeuner fona pesa déjà mbongo ya kolia on eza responsabilité ya beaux parents alors regret na ngai ezalaka ka yango wana mais lokola esi eleka nango oso comprendre mais c'est sopana lokola c'est eleka nango na yebaka ke ata papa chéra futi ngai te ata lelote ata lobite nzambe na lola nzamba ba orphelin a roseksanga na rosekalanga pe déjà na banda déjà rosekalanga voilà merci beaucoup moi bon mon ndenge to ça kokende je pense que non to ça kokende bien na J'aime d'or TV
naibi que non ezoko sepelisa déjà mon boss Cisco kitenge mutazana taille Michael Jackson ezoko sala déjà bien leader totiki sikoyo ngambu ya Congo toye na Angola tango komi na Angola oyo kosala carrière na Angola awa kutaki Angola ndenge nini bon na Angola tango na ya Angola précisément na kuta mindule ebeta nango pas mal mais nazala na regret belé na lela olela na lela pour vite soto na tikaki musique na biso na RDC na vite so na ye parce que awa déjà na ma musique eza toza ko kabwana na deux parties ozo comprendre na ma musique awa toza ko kabwana na deux parties donc partie auto lobaka partie ya bato mangala do partie ya ba congolais na partie ya ba angolais bango mo ba kolomboka ce qu'on a parti na biso bato mangala je regrette beaucoup donc na lela vraiment makasi na to me kapero bongsa mo mke partie ya bato mangala voilà partie ya bato mangala donc bato baloba lingala quoi quand on a expliqué toza na deux sens ya musique na biso na mboka oyo ngambu ya ba angolais na ngambu ya ba congolais naza clair na yo donc ndenge bango na mboka na biso baloba ke bato mangala voilà alors na bato mangala je regrette na lela vraiment nakuta bato bazo interpréter ba BCBG awa nakuta bato baza ko interpréter ba maison mère awa nakuta bato ba interpréter ka nakuta na ba musicien pe ba na ba kombo ba musicien ya ba Kongoko oka musicien mo ya Kongoko na kombo na yango na mais okolandela eboye azana yango te donc je regrette en plus c'est lo que epesanga passe makasi ba betaka musique ya ofele betaka musique ya ofele mais balone tia maka au mona batena ba prier beta ma ofele rien jamais les kawana ba junior les karaté balona wana batepe na prier peut-être ya ngai nde tango na oti ko fêter 10 ans ya mbonda nde omona ki lona pena bache droit d'entrée 5000 ba fille batara ba lona wana nene tena prier wa miseni no tangana ba fille batara ba lona wana les kawana azana wana zaka ya yote azana na junior fille batara ba nini azana aza musicien abeta wapi na Luanda place ni da omona bazobeta moni boza ba journaliste o bosa bulo na mino na mboka oyo bolinga te ozwa motongi ndaku opesa sala kwanga to boulanger opesa sala cordonnerie rien baza ba musicien te misi obetaka ya ko senga prêtre louelenga instrument na beta wana musicien yo senga te banana ya mboka oyo ngepa na nga po betisa no il faut cacher est-ce que vous comprendre nga po betisa ngai na mboka o il faut cacher nga sans cacher omona nga te na bimaka na te ambiance na sala te boîte na kota te discipline na sport nini ka ba discipline na sko yango tozongo sko na ba BCBG ba discipline wana nga so sans cacher na obimate na obeta te sans cacher na obeta te na ya pena na mboka on imposa cacher pendi mama ti lelo mboka ebida ke no lo pele mbonda so ngo betse so za l'art ko yati ozo comprendre en plus nga vanda ka na ba cacher ya batu bien avant au monde na vandi no bo na vandi na ba contrat batu déjà robeta beta déjà na robeta déjà na vandi déjà na ba cacher ya batu ozo mona force ya artiste na mutu o azo kende ko senga ke bobetisa ye eza déjà différent makasi na mutu azo ba ke bobetisa nga na mutu déjà ke no avant na ba cacher ya batu na maboko donc na bo par exemple le loso na beli na coach hôpital bo donc bakolo makambo olanda nga rapide oso comprendre yo kotanga no prité soko tali pe prix au mona ke mbongo nango za likolo tala date tala jour tala ni au mona ke no non kuna beti yango te tala contrat na et ça le 27 à 9 mois 2025 na 9 mois le robeta na 9 non beto on a 9 mois le combien le 29 le 27 le 29 le 20 le 27 OK le 27 voilà le 27 na 9 mois ils ont mariage otali monta
Otali monta. Mais tant ozobeta bende lobi mariage parfois ba contrat mususu yaka ya ba dai pe na ngala sa frontière ekokite nga betaka matanga manifestation voilà. Mariage anniversaire concert tout biso tozawana ba bi côté wana problème té mais ba œuvre fait petit kala quand même ba œuvre zate titan olobara boye que yoza danser boye tout ça. Est-ce que banana vandino s'il te plaît, est-ce que banana vandino awa na lobino déjà que non nga naza danger na lobi o yaka pa batu nga pe na ba question na ngai si olobara que non naza danger si pe boya ba no zo boya wana nani azana nani boko kande ko supporter vérité té nga na pesa question nga po yeba répondre. Merci. Voilà parce que titan o kenara ndengo wana palobi opesa pe ba disque opesa obeti na Luanda awa okotaki otamuso vani na bar mo boye ezo beta pe donc c'est ça mbatambuta générique moko na des chansons moko ya Pablo Kini les grands déclarants chanson moko ya Venanga Weston Chivundu en plus bato na tangelo ba pesa ba mbongo na bango na banzembo e beta pe oh nazolo bana yoti bato o na tangelo ba pesa balar na bango pona yemba bango na koti studio et vide tozo fonctionner ce qu'on a ba clip audio et c'est bima ba clip Pablo Kini azana mikili il faut ya pona si ça ba clip na Weston Chifundu da mama ba clip na pepe les charge ya générique et ça charge na ngamoko batambute betara très à l'aise naza ata la problème mo soki monkete. Voilà, toza na Luanda wa poto kendo to shitele peka na Luanda awawa. Nini tango ndenge yo monaka valeur ya musique na Luanda awawa ya kotabata mangala po ezwa pine ya kotambola esenga nini? Il faut balanda ba lokolo na biso ba o. Yo betara mbunda, ba betara mbunda te balanda lokolo. Ata stratégie, ata na stratégie. Pesa ka stratégie ngo. Bon, ndeti na yeno na kuti ozana concert par exemple, ozana concert ozana concert dimanche, l'autre jour ni mercredi. Ozana concert dimanche. Obandi koloba na batu lelo ke yo beta. En plus, na place le roi junior wana papa. Tout ça va avancer na buloko. Likolo na ngose na oyo kande baza ko interpréter banzembo ba BCBG na kanda. Olekana ni wenge ni baza ko interpréter. En plus, bo interpréter ngoma B ezala sima, ezala liboso, bo interpréter ma B makasi. Stratégie mukie. Bobeta na bilo musique pona ko senga to bobeta na musique ka pona olela lipa to bobeta musique pona avenir. Koto bisika balinga atende yango bisika skoto komo konyata o bisika na komo tuta o bisika bango balinga ate yango. Mais interprétation na yo lobi ozoloba na yo sala ngote pas parce que yo pe nga sala interprétation te parfois aux appels na mabel na kati ya mabele lisikati na yo oui ngai nazo bano bien nalandaki yo na frère nanga devora spirit na pesi baby midesha na pesi bamboto bisikaza webitine ni onka kanda so bango baza ko interpréter ndeti banzembo to ya BCBG biki ya banzembo na biso bana wenge na droit nde na abuna na droit pena ke la rose verte na bandu pasolango zuli la rose verte qui ne pas atamoya équateur frère na yo toujours beauté pe douceur na yo lokola ya pousse na ko pasolango pe babiloko wana oso comprendre mais ozotala ba musicien yango ya mboka oyo ba misu bazala bango ba DJ mais ami benga musicien soki oke na bar wana kuna omona zobeta musique na DJ akosala ina na beta te omona ka sengi mutu mo boy telanga instrument ba tela instrument abeti siko il faut balanda no ba devoir na biso keno lopela ya mboka okoma ya o ekuti biso na mboka mais ya beta ko musique ya caché biso beta musique a sa caché elobela bango no le côté za de ba stratégie faut ko yeba oyoza faut ko piquer ngai na sala interprétation na mboka ote na no mongo oso comprendre musique on a betaka ya mabele lisi eza musique ya mboka na nga banda ba kokolo o baboti batata na nga na ba mama na nga banda na ba koko na nga musique ya mbonda ou bien musique ya mabele lisi musique ya mbonda o nga la betaka eza musique na biso eza musique na nga so na bina tika mbonda na ya na bando beta typique na kotanda banzembo nyonso tu ya BCBG to ya wenge muzika 4x4 banda bazala bango nyonso ensemble tina moyo ya lelo oyo nde na minute na osola no lelo
parce que ndeti ngai boy mo ndena fani no boy ba œuvre na nga na BCBG style le betaka on se comprend donc les poissons combien par toi si tel mutuli bumunalo pele naza tete mais papa chéri kuna zo binango wenge zo betango ne ba betango bongo pe ke za ta boka ngo mais kolo na nga za rasuta sake siko ba oyo baza ko interpréter ba nzembo na biso ba nzembo ya ba orchestre lokwa ba maison mère ba wata ba BCBG kito côté bazo yemba mabe siko posa na bino zani batika na ba musique po bino boya awa kaka ba interpréter te tunangani ba pena na ba propre sala te se ba coopérant yaya na uto lo bano ne bandele mission musala o eleki na bato ba sala na bureau surtout soko yebi ko respectango soko ba biso ba ondo monga na fa na plateau na to luka su lipate on se comprendre na luka su lipate na luka su ya ko liate na luka su ya ko melate na luka su ya ko latate na muziki na musala oyo to luka avenir atana na ngalo la fali pupate atana na ngalo héritier watana bete goga on se comprend atana na ngalo papa chéri na bisoté atana na ngalo ventsionité atana na ngalo ba griffe à danger té mais na coin na nga nazala kaka à l'aise on se comprend nazala à l'aise nazala bon surtout rata ba poto na ba BCBG nzambe pas ko sala grâce na coin na nga bo pe otamboli na kolongwa langa bati kandule elingi bangote j'espère que kota ba page ba kata place o pe ba imboka na biso ya batamangala na mboka o no sola to sola non vrai ba bebisa musala bo yemba bien te bo beta bien te bo bina bien te sko tina na balata la ba bien papa chéri ba yemba bien lata bien ya et obi maloko na zo critiquer ba yike to kulula bosolo te soko mama ko lata na to tika na musique nanu wenge mutesenga ki yango bongo bango wenge soki wenge senga ki yango wenga ne senga ngo senga pona biso po papa chéri bande ko éduquer biso bobinaka botombola ba mapeka na bino fo bokata ka ti fo bokata ka mapeka bobinaka to kanga maka il faut botaka parfait des abe éducation biso to wuti nango na parler ya moni pene na fandi no boy moi sola mboy ko zanga te moi balme boy ko zanga te moi mbati na ngape boy balme boy batraka boy ko zanga te moi gucci na nga pie boy ko zanga te surtout na ndenge langa boy on se comprend propriété za pona biso bon chic bon genre vient na biso Blaise Boula loba beta yemba binande bazé complet surtout ba bandi musique on na mikolo nde baza bongo donc eza mawatro beta rapo ngana na ngamba mbonda na nga sans conquérant mais ce qu'on a ndenga na uti na ba typique olobi banana lo wana lobi na lobi boy bien ka rapo ngai na mbonda na nga moko sans conquérant mais na ndenge na uti na typique na ndenge na moni na rapé ba obeti la typique awa en tout cas vraiment yangote c'est mieux que tu ba batu na rata ba biso eloko esala bango boyende ba lolendo ba orgueil epola mais faut ya retourner ya nzembo boyo ko ezaka ndeni eno boyo ka disquete bobeta musique alipa eloko pesinga pasi question na ngana tuna yo o rappeler ko lo bango mais esalinga ne pasi o lobi que non aux asta conquérant mais oui na côté mbonda oui nazanga mokoti mongolo pele abetaka na Luanda na Angola oza na conquérante de oza yo moko ne mto beta mbonda mais nazo biso mbonde simba mina ngati mbonda vraiment na esprit ya bien na ndinga mabete na ndinga pembe ovanda pende otali ke no bi ke no na Luanda wangane na yemboka o mbonde zalate mais bato msuba beta mbonda bazali te bazaki te ngapena nde mna fungoli lignette lelo bato msuba beta mbonda baza par yo ndeti na lelo yo karape ke no ate ovanda otali ke no ngapena beta mais yepa beta bien azana yote otali sanga ndeti nando ngana ngomona ke andinga na beta boye pa beta azate bon nano fanda te boye ke no te fonde mbonda pa zali abeta pe mizika mbonda fondeli ya kisi nde na ebie ve na biso ya fonde mbonda muto otangela ngana na ebie kutute public écoute ebie te peuple écoute ebie te même ba téléspectateur ba oyeba te muto ozotanga wana mana kaita so côté na bango ba so ngamu na bango ba bazala bandima na kate côté na bino batambona ba kondima na nzoka nde côté na bino pe ya pio yo zonga mutambonda ngo ya loyenge ozanga ufana mutambonda manteka oto
Yo vandi ne benana mwana ya wenge. Na yebi ke non avandi na artiste lo pele na mbonda. Azape leader ozana orchestre na yo. Voilà. So ngana zo tu na yo pe makambo oyo ezake no tango mususu. Te sauter na de place wana ko. Tango mususu ezape na baninga na vita so la ni question langa. Ezana baninga mususu pe oyo bazana Luanda ba beta ka mbonda soko vandi botali ke no. Ngana beta ka place wana lo baki on a biso ke non. Bazate. Azati. Sans conquérant. On prouve ezana mise moko te loba asalisa contraire ko salisa ayeko prouver yango na téléphone boy. Yo moko moni nanu na mbongo o balekisi na bank na mbongo o batikali nango après na kozwa yango. Est-ce que tout est bien? Tozali. Donc na ola kiso ba preuve. Nga na e a rosola no na plateau na ote na ndenga ki vantar na ndenga lolendo te. Na ota lisonde vie artistique ndenge ni netambolelaka na ba norme nango na ba discipline nango. Alors jusqu'à maintenant na mboka ona bato ba mangala discipline na ndu les ate. Discipline ezate. Discipline ezata mukete ya nga bato bongo bapesa nga kana makasi. Sikoyo pona ko bunda na makofi te. To bunda ndeti na ba œuvre ya baboya ya ba caché. Vous comprenez? Il y a ba boulot, il y a ba droit d'entrée. Pona yo to ke dena rochite, pona yo na rosala musique na Luanda, na rosala musique na Congo, au préféré que wapi? Nga na préféré na rosala na Congo. Pourquoi? Na rosala na Congo soki nazo beta siko et pas batu. Loko la sikoyo, nzamba sala déjà grâce. Vous comprendre? Naza ana Luanda. Opportunité à vie na nganza mapesi nga na Luanda nazo kende male mais makambo ngo peso kende pe kito donc pour nga siko na préféré na ngola mais na nga muna nga donc na nga muna bango ndeti ba tu faut bazonga suna ba wese baba ndo belela isusu omoni muso na wese kangili toyi to ba école ne ba musicien kala ndeto ando kendela ba école bango fo bazonga na ba cours wana tuka ba tu trop l'émission oyo eza ko tuka kutuke bolinga ka vérité te bele ba ninga ba osepela te makambo na mboka o normalement so na bina na apprécier musicien na ko apprécier masa na devra spirit parce que wenge abete patata Adolphe Dominguez na ve na mente Eric mente tozagine ana minto azana mikili na masa na Jean Pat azana mikili. On se comprend batunanga sentiro que no ezaki pe que so bazo beta bondeti champa so bazo beta musique so kangi bo mona ke maison mère ozoni mara majorité bato si ba bimbi ba ke poto on a tangelo awa devora na tangelo devora ba tika na Luanda yeka ba misupe ya moko bazali ate yo banda ko tanga ba so yebi bango banda ko tangela nga bango na yebi so yete Merci beaucoup, leader. Rapidement, Pesa Santa Mouvement de Renin. Ouais, Santa Mouvement Pepele posé. Ou t'es beta juste na mariage. To beta lissus na matanga ya mama Monique. Dona Monique na Monique na Luanda. Donc mutaya manga na mboka o. Mais quand Pesa na information, on a vu que non. Yo rose à l'information. Donc il n'a tout profité pe. Donc il doit peine na matanga munene. Mutoa ya mbanga yi mama ya ba mama social bomoni ndenge ma Monique atika ba œuvre na bolingwa zalaka nango na monde musical yango ngape na ko profiter nango tango na kota ki mboka oyo moni ba jaka ba mama ya ba mère Malut na pese ba mbote molimo ne pe mana kimia mère Malut premier mama Malut premier siko wa kufia za plus que mama Malut yaza mystique dona Monique nganda Monique na Luanda ya yamba tous les musiciens toutes catégories banana ba vie beaucoup ti na ba biso ba oyo donc mère akufi na mikili matanga na e na poto eza kolala mercredi kokunda jeudi même ma awa kolala mercredi kokunda jeudi oza pe obligé ko longola caméra ko ma prince ko kende ko kaka ndenge zalaka to zala wana donc wana pene changer donc mercredi jeudi tozala wana à part wana pesa itinéraire place matanga ezali bon matanga ezali juste na mart donc so comme déjà oza déjà na mart bon le ndeti boza pendant qu'on oza juste
yango kaka yango expliquer que non etika mino na mars na roi 14 na roi 14 juste on a nganda Monique yango wana donc eza place moya obunga te za rapena référence nganda Monique po bunga eza passe même là ba chauffeur ba c'est quoi Luanda te ouais ba yebi yango donc voilà après tu continuer na ba programme ya biso pe ba programme ma brisque quand na vandi bo kaka allo ndenge ni toza na besoin no tout caché no eza ndenge ni et tout kuna pe na matanga mama Monique ba pesa pe caché na mate wana na boyi mais yo makamba caché ali kasi kuna pe caché bimi kuna na boyi okitende na lobi ke muta ya mbanga yebi ba copie bon numéro na pesinga ba copie bon numéro na pesanga ba mbongo boni nga na lia na nganda Monique wana ce qu'on boy c'est que ngana opesa ba comédien raison parce que ba comédien ba le kakara ba le la mingi au moins na keno ba comédien on dit bozana problème na bango soki bango ba kufeli ba bengi no bobeta bosenga bango ba cacher ata boza na comédien partie c'est comédien à Luanda ba le rappel comme wana mingi que non soki biso to kufe to zi problème to bengi ba ministre ba senga biso cacher et bongo biso na bango ni na kati wana boza ba artiste le mon frère le contrat coup ba comédien na ba déranger nga nandenga faute comédie va déranger oui na place nga peut-être pour na déjà nga na déjà l'opélé ba comédien là ba déranger nga moi pe na ambiaka yande ni transport mbiaka yande ni vous comprendre mais musa les musala en plus nde ba lobi bon et pas nga no ba komaté na ba solliciter na ba solliciter ngate omoni donc tant ba linga lo ba makamsu ba lo ba makamsu sukara vaguement bolo ba makamtika bolo ba po tu vas comprendre que bozolo baza ba tungisa nga soki ba na problème ndeti ya matanga soki ba na kana bango pa na ngai na rejoindre ngo ata na mbonga mukie na beta caché mais soki sengi na aider na ko aider na ba relaxation na monde na musique to na ba relaxation na BCBG to beta na Teplis Zadio Kongolo le seigneur de la ville auti mikili aye ayipsi papa chéri longola musique en a Teplis mema yango na grand hôtel vous comprendre Zadio na papa chéri maman senga kansa ba bango na bango oye le kaki entre bango biso mo to yeba ezate yango na to biso pe na liwa ma Monique ayambanga alamba na lia akabela ngai donc nana muto na kesenga caché kuna te le contraire ngande ku difona bimisa instrument na chawana pona lela maman. Voilà, merci beaucoup vraiment. C'est la première fois na sala likambuneti ya babongo na mboka. On comprend qu'il y a un instrument na sengi kachete bola mo leki do bola mo gangaka. Voilà, merci beaucoup leader rapidement soki ozala message mo ya repesa je passe caméra no yango pa ya bato balanda kayo pa ya bato basepelaka na yo pe soki ba programme ezali opesa ngo rapidement. Ouais, ba programme ko kozanga te. Nayaki na émission finga te nayaki ko critiquer te nayaki ko ridiculiser personnalité à batute mais nayaki rien que la vérité to kunulu ka bosolo rien que la vérité donc o a retenir nga rigueur na ndenge na ye wana ezo dépendre ka na ye na conception na ye na bongo na ye pe donc nayaki penanga koloba sembo pe ko kundola bosolo donc na pesi ba fanatique union surtout ya monde entier mbote na pesi ba moura bonne musique tout mbote na pesi ba otu ba linga lopele mbonda ba mbote belé to betaka ba matanga ba manifestation ba mariage ba concert normal o azana besoin na biso numéro na biso za plus 244 923 90 43 68 plus 244 923 90 43 68 ba conseil ezanga raté naza moko ya bino moko pe ya musisa ya BCBG répétition le kanene yo sala pe wapi bon na répétition na minute to sala na résidence c'est pas na ngamoko na kuka to sala répétition chaque lundi chaque jeudi pour vendredi samedi dimanche ezara déjà ba jour oyo ba production ezalaka bon à part ça to te ko livrer concert ya munene ya 10 ans ya biso ya mbonda ezalaki bon na junior alors tozozi ya ba image bima jusqu'à maintenant mona zala image te ba image c'est pas ya producteur na biso a produire na concert ceux qui ba image bimi j'espère na rose na kin mais faut benga biso pe leader lelo presse ba journaliste ba presse belé ba remotambola na presse non ceux qui écoutent na bina lakso ba image mususu na téléphone awa o mona ke ba presque ba collègue no belé bazala ki wana ba poser pe ba caméra
na bango peut-être ozaki informé je pense que le quoi j'aime bien il faut bien biso obligé nanga tozoni déjà ba contact c'est bon mais non il faut la muka lisusu la muka lisusu parce que kutani na wenge faut la muka lisusu etika katante yebaka batuni ozo yamba alors tant pozo yamba bango il faut kundola kate on doit pesa bango ba chance ko lobaka lokwa ba chaku moko boye bela maloba musala mukie mais ngana to kundoli je pense que mais awa il faut to kundola non parce que okutani ce qu'on a source okutani ce qu'on a ba vérité okutani ce qu'on na parcours oyambinde musicien oyambi pena artiste au monde ba o yamba ba muzikana on comprend ba o yamba ba muzikana ce qu'on yambi pena artiste musicien ozoma la différence ba ba œuvre na ba on peut ba yo loba pardon tino c'est ka pour la ba on peut ba yo loba kana kitu ovandi wana ba ba yo loba na sentiment ba yo loba souté que pour ba prouver ba yo loba katika ba loba ba yo loba peut-être ndenga na lobi boy ba ya suko na ba kanda ya ba impolitesse théâtre autorisé que politesse ato kundola rabo solo soki bango ba ya bongo je m'en fous ato kundola rabo solo mutu nyonso azalaka libre ya koloba oyo alingi oyebi na sala émission moko boye bakomelinga na commentaire longba wana jiba bengano po yiba telefone na ye sikoyo est-ce que bandanga na yeba papa chéri asabungisa telefone nanu te bandanga la zalala papa chéri o koma place nini ya tiki telefone po yo sana nini oswa o comprendre esaka ba lenzo di babiso to ba vrai ya wenge o vanda te boy o bando zinda poso lo mna ndo zinda o comprendre que ya kolobeza mais ça na tina te on se comprend ça na tina te la vie continue non to kufite o nzamba bombeli biso liboso to yebite to kolinga to lekisana ba maloba te pona ba marama mokili on se comprend. Merci beaucoup na baye balinga kayo rapidement bon na baye balinga bambote rapidement sinon ve na ngai papi mangumbu porte-monnaie magique bambote belé parce que na anniversaire on a vu pena payer qui 20 champagne na valeur à 100 000 20 champagne na valeur à 100 000 donc il vient na ngai on a baté balinga ko hein mais papa chéri ya mboka o ya bata mangala ye yo fine night 20 champagne papa chéri ya mboka o ya bata mangala ye yo fandi na respect discipline poli boulot charisme moye pa na yo ozon papa mate donc inaza mo mutu moya mo mabongo responsable on comprend pesa ba mambote ya papi mangumu na pesa bambote na pesi bongo venanga Ambrose Obaka bambote belé tonton Lumbi Chupa la valeur de monnaie bambote belé bisiko zali matokoye ultimatum papa junior na pesa bambote Maria na pesa bambote liboke na pesa bambote belé na pesi Paulo Tudilu bambote belé Paulo dos Santos guerrier moninga ya Bodrick Matadi na pesa bambote belé Alvege la Pulga na pesa bambote belé héritier Watanabe Totorino Toto Watembe na pesa bambote belé soko moni na beti libanga héritier Watanabe parce que na lera mbongo ya wata Totorino moto moko bien zalaka ndongo zalaka na ko changer te tembe ezalaka bongo tika la bongo wenge ne tombera jamais na pesa bambote bisiko zali na staff na omo bimala pesa bambote bana ya kuka base kuka na pesa bambote belé bisika bozali ba maître tout ba kamba nyonso tout ya mboka o na pesa bino bambote mingi boleke belé so na mina tanga donc ekozwa biso mwa minute na pesa bongo mwana nga ya mwasi ndo ya mère na nga mama Benedict basala mebele orchestre na nga mobimba au grand complet na pesa bino bambote force courage et c'est simba lango déjà qui tombe. Voilà, merci beaucoup. Naibi que non, c'est simba makamboeza kokende bien. Ngai pe nangamu nanga rapidement na pesi bambote nangai na papa de Onzinga mon boss. Papa de Onzinga na pesi bambote place zomi à partir à Suisse. Bana Suisse nyonso na lobi que toza ensemble. Na lembi binote, na tiki binote, bana Suisse toza ensemble. Na pesi bambote nangai na mama Bitenzinga, ma maman. Na pesi yo bambote pourquoi pas Thierry Kasale Fontele ya mboka mboka na pesi yo bambote nanga na trésor ngina mao ya Esther Ngabadi trésor ngina mao ya Esther Ngabadi na pesi bambote nanga na Gradi ngina mao Cedric ngina mao famille ngina mao mimba na pesi bino bambote pourquoi pas na mon boss Cisco Kitenge le millionnaire zana taille ya mannequin ya Michael Jackson na pesi yo bambote nanga na Osea Tambwe bino ka tembe Osea Tambwe Osokomi kuna
Oseya tambwe. Osoko miguna. Oseya tambwe ya mama Tabita la pesio bambote. Pourquoi pas na mon boss? Dudu kinkela 12. Kalamingite fali pupa osele nzembo kalamingite. Bon mon ba image déjà bazali na fali pupa aigle. Osele iba nzembo kalamingite et osala vraiment bien makasi. Na pesi bambote na ngai na Nicolas Meta ya bazali ndula balobi Ebenezer. Ba foksara bolingote. Ce que simbite benda nzoto chanteka yango na chante nanga bazali ndula na pesi bambote nanga na Ebenezer. Vraiment balobi ba nyos balingara bakisi ya bien. Soko beli ozana besoin qui c'est bien pour traiter nzoto na yo na pharmacie Ebenezer ezana kimbangu wana vraiment rapidement erosala au bien na sima caméra na zana ingénieur do Bernardo et na Regina zana ingénieur Rigen Penge vraiment ce qui est soit été tout le monde na susu à la prochaine bye bye.